Salut, Shuker nyonso tu ya Volcanic TV. Soki na ye na ekapoto solola na bino pona ba question o naza komi tuna tout le temps pona bolingo. Vraiment ba moure na nga nyonso tu ba Shuker na nga nyonso tu ya Volcanic TV na lingi bino mingi na bisika nyonso tu bozali ba bon weekend na bino nzambe alola bomba bino bisika nyonso tu bozali. Et lokoto yeli sujet ya lelo toyeli kolobela bolingo. Bolingo eke wapi parce que internet eza ya koningana. Internet penza muto akoloba ke non ye aza hors internet. C'est qu'azo raté belé. Pour internet eza ya kobouger likolo ba pasteur na ba prophète. Ko bomeleki ba papa pardon. Neko se na bino pardon. Soki oyebi ozoko kako supporter mama te senga divorce boboya na botika tika mwana batu peut-être tant mususu ye muta soki pa na famille na ye tant mususu ye muta soki pa na mama na ye tant mususu ye muta soki paka na baleki na ye pardon na bondeli bino mibali nyonso tu oya yebi azuyoka ante na mwasi na ye tika mwana batu pardon nazaka toujours po na bino mibali ba Shuker nanga mais lelo penza na kosenga bino pardon soko moni esimba te tika na place oboma makila mutu na maboko na yo bikela mu ya batu ya nzambe obuza kosisa na sa mabele oyo to banga nzambe ya solo kaka bino ba pasteur bozote ya biso botika mabe botika boye bolingo ezala kaka bino bautu ko poisonner pasteur moko autu kufa aseka ezole la pasteur autu ko kufa nani lisusu papa ya ba nani ya ba Barcelone pasteur empoisonné bolingo eke wapi bolingo eke wapi na bino basala nzambe bino batu bote ya biso boyebi ke nana ngombe alinga bino mingi en passant na pesi l'homme à la taille de Dieu mbote koto sale boyebi bien ke nalinga bino mingi mais loko na osenga na bino pardon ba papa pardon ba pasteur pasteur abomi mondimine à moi c'est pour viola qui prophète abomi moi c'est ne mama Deborah zata koti mabele pasteur oazo samba sikoyo na makala yekutu aboyi na trace tikala ke non makila moi c'est ane renya ata na mokili te abomi na bana ya mwasi na mwasi ye moko bolingo eke wapi kombo oyo bolingo oyo bino bote ya kabiso bobetela biso tangwa na kati ya Kinshasa avenue moko 12 églises na kutu na Paris te aka na Nantes à côté ya nini soki outu bourgeois oketi na suka na suka kwa côté to bandoke église eza au moins na 17 églises o elandani bolingo eke wapi kombo oyo bolingo eke wapi na ba vie na biso na ba vie ya couple bolingo eke wapi biso kutu tozala makolo mibale maboko mibale tozala mituka tozala bandako tozala bakiti tokoka olingana te mena lakisa bino video oyo mutu kutu abotama na makolo te mwasi amemaka ye famille ya mwasi sundola mwasi mais mwasi afanda na ye ça fait 60 ans oyo baza na mwasi wana mwasi na bia koki kotika ye te aza mobali na ye na olakisa bino na foto moko ya mwasi moko mobali ana asala accident mutu nyonso tu awa toboko epasuka maboko nesala asusu te mwasi alatisaka ye mwasi asokipaka na ye bazala mwasi ne lelo 28 ans de mariage bongo yo mutu oza na ndako oza na voiture oza na mutuka oza na makomi bale ozobima oke koluka mbongo ozobima oke kosala nozokoka kozala na bolingo te bolingo eke wapi na mokili Bible tout le temps na maboko bolingo eke wapi
bolingo eke wapi tozo siko makambu oya Pasteur Chatumba to chango na nzela ke toloba Pasteur Chatumba za la raison po onyo su Pasteur Chatumba oloba toloba ke Pasteur Chatumba za la raison bolingo eke wapi ba papa langa bozana la sabino video ya papa moko asali 60 ans la mwasine mais aza makolo te azala makolo te mais afandi na mwasi na 60 ans afandi 60 ans na mwasi wana $60 ans babunda te baswana te tana tabo po bomona bien mwasi yana bayo tikele mbongo na ba association tala mobali ta mobali nda atambolaka mwasi na sima bozomona makolo na bango tala situation baza nango tala ndako mwasi akumbaka pendant 60 ans mwasi akumba Bonjour et bienvenue à tous. Dans chaque difficulté, il se trouve une opportunité. Il est né handicapé, ses jambes ne fonctionnent pas du tout. Sa femme le porte, le lave et l'habille car il ne peut rien faire sans... 60 ans. Yena mwasi ne basali, mwasi akumbaka ye, mwasi asalaka tout, asukolaka bilamba na ye, mwasi asalaka tout, mobali akenda musala te, akenda esika te. Avandaka na ndako. Mwasi ake bilanga, ake asali bilanga, azwi biloko, buki na bilanga, aye na ona ndako. Bolingo eke wapi ba papa nanga. Bango kutu bazala makolo te me balingani. Bongo yo zala makolo mibale. Ozobota pe bana bango baboti te na vie. Bolingo eke wapi. Bozana lakisa bino photo ya papa oyo. Basali 28 ans na mwasi na ye. Asala accident. Asala accident maboko ne sala asute. Mwasi mutalati sakaye, mwasi mutale sakaye, mwasi mutasala kanyon surtout. 28 ans mariage. Bomoni? Mwasi mutalati sakaye, bomoni nde mwasa wala tise? Eza video na kati yango ya kokata. Mais tala ba o baza makolo mibale na maboko mibale. Tala ndenga sopeli mwasi na ye. Maya moto. O ba inga balamba fufu. Pona nini mwasi a se retrouvaki na zemi. Ya lobi aza prêt à obota te. Mwasi abitike langa kasi mwana na boko lenga moko na za anaye. Kanda tellement discussion le kiminoko abiso ba se peza kamabe ale mobala ke kumbaka nzunga maya moto pwa na nzota mwasi. Ala kima kenda mwasa tika na souffrance tilelo. Bolingo kenda wapi? Na mokili bolingo eza wapi? Ya pire na Saint-Étienne. O ba ocho bo ma garçon moko batu bazotala. Batu bazotala. Tala ndenga bazo poignarder. Tala batu basangeli garçon batu auti na eko sa sport na ya auti na mbangu. Azoki bana mbangu basangeli po azaka noir. Bolingo eke api na mokili. Bolingo eke wapi ba poignarder batie mbeli. Akimi me ake kwa ya ti ake kufa tiki mwasi na etala ye wana. Vertige. Tala makila nezo tang. Pua alinga koya. Angakoya pua koi tala makila koi garçon moko mo mutema mawe sali alinga simba botande mwasi na ya kolongola ye maboko mwasi na ye kolongola longwa tika kufa ye noir bolingo eza wapi mususu aya beti ye mutu aobunda nao na liwa aya beti ekela mwa bato ya nzambe bolingo eke wapi na mokili bolingo eke wapi
bolingo eke wapi na mokili, bolingo esili na mokili. Likambo na somo oyo pasteur auti kosala. Tala mwasi ndenge alali na mabele. Apoignarde mwasi, apoignarde bana. Tala, pasteur. C'est un pasteur. Oateyaka biso tout le temps. Tala mwana ndenge alali na mabele, mitema nyonso libanda. Apasoli libele, soka kanisaki yango nde biscuit. Nayebi te. Tala nde mwana olela. Kabaka ta poto na kingo ya mwana. Bolingo eke wapi? Pasteur. Bolingo eke wapi? Mwasi na mobali bazobunda. Tina mabele. Bakufa kaka baonyonso tu. Bolingo eke wapi? Bolingo, oh kombo bolingo eke wapi? Bolingo, oh kombo bolingo. Tata obazo tuna ye pe azo wangana ye mutabomi te. Bolingo eke wapi? C'est un pasteur. Yeyo pasteur. 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 Bolingo eke wapi? Bolingo, kombo bolingo eke wapi? Papa, mama, nena pesa bino conseil. Soki omoni ezo simba te, tika mwana bato. Tika e pardon. Koluka makila mutu na nzoto na ote. Tika mwana bato. Soki omoni ezo simba te, moyebo kenango mulaye zate. Tika mwana bato. Tika ya fanda, peut-être msusu famille italela kaye, moi so famille ezolela. Mama oyo, mama ozolela, papa na zolela, abi non. Aukyo sa eloko nyonso tu kasi ya robomate. C'est un pasteur, tu es bien pasteur. Bolingo eke wapi na mokili. Ba papa na nga subu omoni moi sa sukisio motema tika ye bima kende na yo. Boka bwana kimia koluka makila mutu na maboko na ote. Bikela mwa bato ya nzambe. Boko samba pa nzambe. Babi, nyonso futa maka na se. Oa bomi na mbele au kufa na mbeli. Nga na lobi na prison makala. Au kuta na ba yanke ya makala kuna. Basa sa nanu na sima nanu bien. Avant batia na selile penza nani ba yanke ana pe abo récupérer lenga ye pasteur ana bo saka anende bo saka na bato bolingo eke wapi na mokili bato baza makolo te bazolingana so na lakisi bino video mususu abeba elongi tala tumeur ti awa mais moi ça fandi na 15 ans bazaka na mwasi na siko ya bino ya maladi kutu te bolingo eke wapi na mokili yaya omoni ezo marché te tika omoni esimba te tika mwana bato ake koluka vine a avancer mobali omoni ke esimba te azo sukisa motema tika ye bima kende luka vina yo yaya vie eza mokuse kasi eza précieux eza mokuse kasi eza précieux yeba koluka lobi na yo soki yesu aye bisika ni molimo na ngai kofanda wana ya conseil ya Mama Volcanique TV. Merci beaucoup na lingi bino mingi oza amateur koyoka mwasi so omoni esimba te bimatika ye mobali soko omoni esimba te libere mwana bato botikana na kimia nzambe ayebi ndeni akabolaka bato apprendre à laisser l'homme à la taille de Dieu. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup dans les fleuves veillantes. Yoyebi, Masolakati. Merci beaucoup les boss au Ghana. Merci beaucoup les bourgeois. Bourgeois naebi que oza à Paris. Lukanga bima la mobaï. Kosol sa mobaï. Merci beaucoup, Boza Malam. Au revoir.